Bonjour la famille, bienvenue sur ma Solo Kimbang TV. Le 29 juillet 2024 tebete na tango wana ezalaki ya pasi kasi lelo ekomela biso ya esengo ndenge moko lobi yango eke bana bakoanvie bango bana bakozwa misala bana bakobala mama message nini okopesa epai ya bana na yo na mokolo mwa lelo oyo bazalaki peut-être bayoka mongongo na yo bazwi ta wana te kasi ata na nzela oyo maloba nini okoloba na bana oyo bazolanda yo mpe bakolanda yo mokili mobimba. Merci beaucoup maloba ya solo ekozala ebele mais maloba mingi ezalaki un peu restreint, c'est-à-dire bino bozwika mwa affichance wana ya solo lelo eza mokolo munene. Le 29 juillet 1958, ezalaki mokolo ya pasi. Ngai nazalaki te nazalaki na tiela epa ya papa Kuluto, papa Kisolokele. Nakende ko passer vacances kuna. Likambo na tango ekwei esalaki biso pasi. Mais tobumelaki lisusu te tosisaki vacances te nazongi na Kinshasa. Tango na koti na ndaku na moni papa, je ne l'ai pas reconnu. Il était tellement déformé. Nabapota ya zalaki nango elongi ndenge vimbaki, je ne l'ai pas reconnu. Na koti na talinga abi, mais ça c'est pas papa. Abi oui maman, c'est bien moi. Donc ezalaki mokolo ya pasi ndenge to lobi. Journée ya lelo na ngaki oleksango ndenge wana te. Na bandaki na mabonde liti na ndenge na kitaki na se nazaki kuna na likolo na étage na ye na sawa ndeto partager journée ya lelo wana nde sale sengo na ngai parce que je ne voulais pas que ça se passe comme ça. Yango monika moi sengo tozalaki nango parce que c'est un anniversaire quand même très important pour moi. Donc zalaki mokolo papa tangisaki makila na yebiso no sto yebi yango. Lukulu c'est libération en français. Donc on a été libérés ce jour-là. Makambo ebele elekaki mokolo wana toyebi yango. Les trois Congos va se retrouver na lieu y accident wana. Mais zalaki nazarte, c'est Dieu qui a voulu comme ça. Yango wana mingi kolobezalité nzelo tolanda keza vraiment nzela solo. Ngana zaka convaincu à 120% pour ne pas exagérer parce que je suis sûr de moi. Je suis sûr de ce que je dis et de ce que j'ai entendu. Yango na laka très fier d'être kimbanguiste, je crois que comme beaucoup parmi nous le sont aussi. Ngana très fier d'être kimbanguiste. Ça ne me gêne pas. Partout où je me trouve dans le bac, je suis kimbanguiste. Croyant kimbanguiste. Donc vraiment eza esengo bandeko na ngai toyika mpiko na mabondeli et oyo bazali kotinda biso na mokonzi ya bule bolingo mibeko pe misala to salela yango esika nyonso ozali salela bele ya yo mondi mitala kaka ya yo kotala te mais un tel ou bien nini te tala oya yo parce que le salut est individuel. Yango wana vraiment na tondi bino botondi ndenge bandeko boye to partager likambo ngo c'était pas préparé hein. C'est arrivé comme ça l'improviste dans le sens que la tristesse, mais c'était la joie. Donc, merci beaucoup et bonne fête à tous les kimbanguistes partout où se trouvent. Merci beaucoup, maman. Kasi maman liloba moko oto kokope ko bomba te tebe ki na ngambo ya este ba na bino pe bazolela mingi kuna na tango biso zana esengo kasi bango kuna pasi na pasi mama soki bayiki mungongo na bino maloba okoloba na bango pe ekopesa bango pe lisusu kimia. Merci beaucoup. Bande kwa est tobo sanité pona mabondeli tous les jours na kotia kabango. Bayi kaka kampiko.
bitumbane kosila nzambe azalaka na montre ya ye oyo biso batu toyebaka pe te tokomonaka pe yango te me bitumbe kosila biso nde tosala makasi tosala ndenge nzambe azali kosenga biso nde tokobikisa mokili yango wana bapesaka biso Zacharie 8:23. Donc vraiment bandeko ya est nayebi ke mingi pe nakutanaki na bango bawutaki bipai bitumba ezali balobi mama bana no baza kokufa ebele me biso baye pe tozalaki kuna nzambe asali grâce mpo nzambe akokotika te satan a extermine mokili bongo yayelaki nini pasi yali ya solo me pasi yango ekosila tozala na kobanga te nzambe azali nzambe donc tobosani bana este te. Merci papa. Merci beaucoup maman. Biso tozana se ya mapapu na bango ya bapapa oyo nyonso tozosala bazokanisela biso pe molimo na biso ebika soki na lupango bie bamameme babimi na lupango kote wana balion bamonani baleopard bamonani bakosila be bakosila te bakosila ndenge nini bakosila te oyo bakosila bazali oyo mpe bakosila te bazali elakisi ke lion léopard baza ya kokangama.
Merci pour le DJ qui m'a ramené le piano. C'est un souvenir du 29 juillet, une grande journée comme celle-ci, comme j'ai pas été au culte. J'ai voulu réveiller les souvenirs de mon père. C'est pour cela que je vous ai demandé de me ramener le piano. Merci. Que papa te donne la bénédiction. En date d'aujourd'hui, 29 juillet 2024. Le 29 juillet, oye. Ndenge mokolo oyo nasalaki accident le 29 juillet 58. Itatange wafila vanza Musala salukya kuse Hewa untangwa meifina mene tata Sedia nkenda Umvana dia kentangwe tata Mulwengi sankangwe Hekiadi muntima metata Ngeye use ungwa Nkenda za kutata Ungwila kwa mese Hekiadi muma muntongele Uba fuile nkenda Etata mono ikivene Vafulu kyantangwe Ubalolo kamu maoto Sedia kenda ungwa Uba fuile nkenda etata Uvana dia ketangu Yalunga bana basi dietata Tatange yenzambia kenda Bidi lubia mese Matanga baika Avoda yayo ifukiswa Kiadi ubafuile kenda Kidi lubia mese Matanga baika Avoda yayo ifukiswa Kiadi ubafuile kenda Le 29 juillet 58. Mais ndenge wana izalaki nangu toti sika wana na tosalela accident tata tokei kuna mpate bakenda kutunga pamba tena zalaki na mputa moko awa kusekana te bakama jinga yi na pike moko Kenda za kutata Ungwila kwa mese Hekiadi muma muntongele Uba fuile kenda Kenda za kutata Ungwila kwa mese Hekiadi muma muntongele Uba fuile kenda ngai na l'hôpital ya bamupe kuna natumba batata na bamama tangwana nazari kumona pasi
Mongele Uba Fuile Kenda. Bonjour la famille, bienvenue sur Masolo Kimbang TV.